ils ont agi à Fabregas parce qu'il y a Kola qui est trop, les Kola ont Fabregas à PC visa, il y a Fabregas à PC à gauche, à Bendi à droite. Mais il cliquait Fabregas dans ma cambo. Avant d'ona kota na vie à Fabregas, combien de personnes vont kota na vie à Fabregas? C'est ça. Combien de personnes vont kota na vie à Fabregas? So ba musicien ngo banda ko sacrifier bato ngo bongo me bato nyoso pe basile. Si bato ba finga bango matin midi soir. Maloba so yo zaki penda ke no ba musicien penda ba fanda alobi yo fona kata yo kingo. Muto aliboso alinga sisa bato na Congo kofi. Mais jusqu'à ba parents wana pe ba koza na moi tort mais ce qu'on dit de na star azo mona na te na matanga pourquoi? Ah ya baba penti azo na grand frère na biso propre. Je dis bien que ya singama tembelete. Ya biso propre. Anyoko mina mwasi na ye. OK. Je dis bien propre. Ah na oloba na otanga teke oboite ya biso ya makila. Ya famille. Na oloba keno makila o eza na kati ya nzoto na ngande eza na yaye balo. Soki na minute ba na besoin ke bazong sanga makila ba ozwa yaye. En tout cas, il a na passe ba mususu ba ben nous mama Kalunga na ba interview pour expliquer ningi sangwango ila ki il ko sale pe passer au parrainer bana après 5 jours quand moi quoi titi. Passer wana na douleur wana mama Kalunga. On sentit nous dans ça l'interview mais aza vraiment abattu Chika parce que ndenge na souffraka ndenge na kaukaka mungongo na mona mutu te oya soutenanga donc mutu ako profiter na image nanga po atondisela ngo ba 1000 2000 personnes na live te mutu ako profiter na liwana nga po asalela ngo te donc so na kati motema c'est que tata nzambe mutu asepeli bakoko na ngai ba accepter liboso nzamba lobi ke tana ye koki ya mibale bakoko na nga ba accepter ke na kendo merci beaucoup orelinga na za ebembe ya bomoi yoze ebembe ya bomoi bande ko bafandi bazo assister biso bazaba ebemba ebomoyi to yebite lelo nde to fandi boya biso to lobi bien 16h to yebite 17h to yebite 18h to yebite ko kamwa te babenga jika ko kamwa te babenga cameraman ko kamwa te babenga Aurélie ko kamwa te babenga parce que to zali bibembe me to za na bomoyi en tout cas vraiment mobali wana nde lelo boko ya kwakize ye na ba pelisi ba live bazanga ba sujet baliaka na sima bibembe balamukaka na sima bibembe basukola kama ina sima bibembe bafuta ba facture na sima bibembe bafuta ka ba gaz na sima bibembe ba chômeur ya poto bazanga musala isifika ka bayo ke bembeza na Congo balamu lelo na komo mona internet koma kopesa accès na batu eloko eko salema te komo salema chose grave lobi na landa ki moboti soi-disant papa yandeko ya mwasi o ya kufi na live ali yanda na live azali ko expliquer je me pose la question ta fille alali na morgue na biloko wana passe tu peux trouver ezana une semaine nde bokolo ba ke mobali wana bomi atozala batiko boni sorcellerie africaine le ki makasi boy boni na ba parents ngo bakomi pe mutema mabebo moni na ba parents ngo pe na nga ko ba pena ba no ba parents ba insensé excusez-moi le terme je vais vous dire la vérité ce sont des parents insensés kobanga no ezani kobanga na ngeza la kana kufa na tikabana na ngamuke parce que na ibi souffrance wana ponga maman nanga kufatika nga momo mke très bien les sel kobanga yango wana elo mususu amukile kobanga sanga ezala raté les uns disent que moi si voilà asala qui Christ non parce que bande ko lukanda ko les à la case de ça mariage moi il y a des réponses comme on accord ya moi si yango ezala mamanzaka ezala ya kofimba liboko ebukani na hôtel bazolo ba que moi si yango ça qui n'escalade tandis que na hôtel la on escalade ça donc so comme Monique non donne star azo ya peut-être menace bazo menacer je me pose la question so que ezala qui couple moko peut-être balingani 6 ans balingani 6 mois balingani une année on peut comprendre que non bateau déjà va vivre ba kaboni vie très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne. On dirait que Gemidor TV, abonnez-vous massivement, likez, partagez, donnez-moi message pour ça et ça là vraiment la vôtre Kitoko Makas. Là j'ai dit un grand merci à mon boss Déon Dinga depuis Suisse, le grand archiviste, le vrai monsieur Google Balobi, une tête bien faite, vraiment t'es belé ici que vous allez bon début de la semaine. Pourquoi pas toute l'équipe de Gemidor, il y a Luan, tiens ça, tous à la vraiment branché, tout ça là vraiment bien Makas. Mes condoléances à notre cordon à fan en tout cas, mes condoléances à toi, Yannick qui fait là être cher et ça la rapace mais toujours courage, focus, on est là, on est de cœur avec vous. Pour lui voir en tant qu'un azolo wawa, nako kitambala mo mati dépasse matin et ça pour vraiment et ça là bien Makas. Les frères bienvenue dans notre émission Baïba Kenda Sound.
Une émission présentée par Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit, la mbingazon de la presse congolaise. Et moi, je suis naturel, naturel, comme vous les constatez. Aujourd'hui, l'émission d'émission de Bakina Sango, Nembaka, Bato Bakina Sango, bien ou bien. Il y en a moins si moko, ou la Kinda Sango, Makasi, Nebi Kembato, mon énergie, TV, Bogo Seplané, parce que je vous assure déjà qu'elle parle tellement bien à sa pendawana, à sa grande analyse, et la néga moukete. Donc, on se l'a au nom de Jika. Là, mais ça, Judith Kalanga, mais ça, Ngaye, Jika de tout, c'est parce que Aza ya Moutouni, on sort. Si vous avez bien, il n'y a pas de non, mais si vous avez un mabé, il me koyebika ninga okinayo, et kependa, kakabongo. En tout cas, on parlera de tout ce qui concerne l'actualité, tout l'aide de la mouki, phénomène à bateau, bazo, pour faire auto, comprendre en hauteur. Oh, si vous avez commis à l'élo, c'est que tout l'aide de la mouki, notre humoriste de la star, tout ça qui est un message, félicitations. Mais après 5 jours, il y a félicitations, faites et bon, on est matanga, moi, c'est n'est pas profil vestement pour comprendre que, et là, on est le moi, c'est n'est pas par rapport à Badi, on soit le bas, autre, soit le bandé, soit le bela, mais en ce moment, pour remettre un peu, pour décortiquer en haut, pour développer en haut, pour y avoir un cambo, et ça, l'ami, bien. Avant la PCM, le baptême, c'est mingi. La beauté de l'élément mobile, la manif, mais depuis Belgique, je te salue. Pourquoi pas, toi, Clarisse Van ou de Londres, les sites, balobi, unité de maison, à base, c'est à Londres, Clarisse Van ou en beauté belé. Merci, Tantine, Kanego, pour ça, la rango, Aurélie Van ou Nayo, à cause de la Junior Van. La carte aux États-Unis, Bambo Tébélé, papa Junior Van, balobi, Nangaï, ma bangezo, les 4 ans. Maï, ça le roi, mesure, Foufou. Et quelqu'un comme bon, ça là vraiment bien ma casque. Quand Vango, autrement dit, il passe sa propre Aurélie Vango. Ça là, on gagne tout ça là, ma camarade, et qu'il est bien té. Les réalisateurs le plus intelligents hérité Matengo. Mais quelqu'un comme Fongo, il a déjà caméra. Là, c'est déjà Jika de la presse, Jika de tous. À qui je dis bonjour, Jika. Bonjour, Aurélie Vango, la maman des garçons, la mbingazor de la presse. Bonjour, na abonné na biso ya chaîne. Gemidor TV. Gemidor TV. Bonjour, na batuno so bazana sima ya caméra. Bonjour, na lelo toza réalisé, na yemoko, Landry Olomide. Bongona Fabrice Mande ne bazali ko réaliser émission oyo depuis Mangomba Mbote. Bonjour na batunyo so balinga kajika. Merci beaucoup na bino nyos. Merci beaucoup Jika de tous. Moi vous tantôt la santé parce que santé déjà comme on a déjà très bien. Donc on a Nzambe toujours comme l'habitude. Ça profiter fait moi na biso Emmanuela ba félicitations parce que maman na diplômé. Maman na diplômé. Comme on a jeune fille boye. Et pas dans la maman te aza yaya. Ouais. On a monné les autres ana yaya. Est-ce que zo comme sanga ye yaya mais ana mwana ya diplômé. Talaka ta allez se comprendre. Donc ezangolo Nzambe. So bato ba ke ba moi ça zo beaucoup la mwana en éducation te. Non. Et dépendre kana au moins si wana zwaki. OK. Topesa kaka o biso tozwa. Ngana opesa o nazwaki pa papa nanga. Mwana nanga pa kopesa o azue pa nanga. Donc le seul héritage tokoti ke la bana na biso génération en génération eza éducation eza ba immeuble te eza iloko tokoti ke la mwana biloko nyonso mais éducation eza te akopanzango pe ekosila na une année avant que tu yo opola na mabele. Avant que tu yo opola na mabele jika en tout cas été ya bino biso ba mama oto bota bana oto zo bokola bana za makasi zala na makasi ya kobokola mwana zala pe exemplaire ya mwana na yo. Parce que même si bana makasi ya oluka mais bazala exemple si bana bango bien sûr donc vous avez exemple si ça là vraiment bien makasi jika de tous. Phénomène moko bizarre tu nazo ya osala analyse en mais yo ça fait moi passe le monde artiste humoriste na biso de la star a été ko bala at ça qui ba félicitations le féliciter qui ba en tout cas ba artiste pene ba komi ko bala ya basi ya mibali ba ko bala iko sala biso bien mais félicitations na biso moins d'une semaine mbala moko moi c'est de la star atiki biso. Tant que message wana jusqu'à étant que yo pe mama ça que non ndeni non na message wana ya liwa. D'abord na souhaiter mes condoléances na ndeko na biso la sepela kané mingi so na moni na mona Fabrigas le maestro. Très bien. Parce que elongi na ye na koloba na ye na nyonso na ye elakisaka kaka kibomoto ya Fabrigas le maestro. Na souhaiter ba mes condoléances lipa yazali na libota na ye na libota ya mwasi na ye. Na souhaiter bango ba mes condoléances. Même lelo eloko so salanga passe ça que lelo na comme mona internet c'est comment ko pesa accès na batu eloko ko salema te comme salema.
chose grave lobi na landa ki moboti soi-disant papa ya ndeko ya mwasi oyo ya kufi na live ali yanza na live azali ko expliquer je me pose la question ta fille alali na morgue tu peux trouver pour expliquer et courage wane utaka wapi na yebisa ba Fabrice na mutu wa caméra so na kufi lelo ata RTNC ye soki bafungoli munoko bolobi seke na obalukana na bini penza na bimeli bino bayebi le kwa na loba makambo bongo epi bacha tembe na ngote na mutu wa caméra so na kufi ata RTNC eye baye bake mutu so akati mutema lelo za tata nzambe mutu asepeli ata RTNC eye oya oloba na obimela ye na loba ngo na bomba ngote wallahi Jasko poignou déjà le kola dictionnaire na tikaka ba profiter na image na ngate pe bali mbongo parce que ndenge na souffraka ndenge na kaukaka mungongo na mona mutu te oya soutenanga donc mutu ako profiter na image na nga po atondisela ngo ba 1000 2000 personnes na live te mutu ako profiter na liwana nga po asalela ngo te donc so na kati motema c'est que tata nzambe mutu asepeli bakoko na ngai ba accepter liboso nzamba lobi ke tana yekoki ya mibale bakoko na nga ba accepter kina kendo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais comment on appelle papa ya de la star? Nasa la analyse voilà ndinga na selon une compréhension. Papa mwasi. Ya mwasi ya de la star na live parce que ba rimel zo maman ebele mama Jika. Les uns disent que mwasi wana asala ki Christ non parce que ba ne ko lukanda ku les à la carte sur le mariage moi il y a des réponses. Comment on accord ya mwasi yango eza na mama nzaka eza ya kofimba liboko ebukani na hôtel bazolo ba ke mwasi yango akisa ki escalier tandis que na hôtel yango escalier ça. De l'autre, les uns disent que Mobali ne habitaki, tandis que tant il y a sali Christ Mobali azaki na ndako te Mobali kenda olukanda. Surtout qu'on comprend te, barimer wana na makambo ndenge sala, c'est ce qui a poussé papa na bango après ça lacté. Ça c'est la sorcellerie africaine. C'est la sorcellerie africaine. Ozo comprendre. Au monde ndenge tozaboni. Orelinga na za ebembe ya bomoi. Yoze ebembe ya bomoi. Bande ko bafandi bazo assister biso bazaba ebemba ebomoyi to yebite lelo nde to fandi boye ya biso to lobi bien 16h to yebite 17h to yebite 18h to yebite ko kamwa te babenga Jika ko kamwa te babenga cameraman ko kamwa te babenga Aurélie ko kamwa te babenga parce que tozali bibembe meto na bomoyi to yeba kandengonga te seconde te RT o to sani to ko kende na circonstance mususu na kotele makande na telema ki place oyo mutu atindi ki ngai tele ko na baluki mbala moko ba faire wane kotinga na libumu ko le bani tindo ka famille ezala ki jour nanga bible pe komaki ki na ko kufa na circonstance ya bongo donc cela veut dire que non nyonso komela biso na vie nyonso besoin komela biso na vie zambe ye moko mutu ayeba ke no eko komela biso alors potozonga na côté ya ndeko na biso ya mwasi ya Dona Star pona nga na koloba nini d'abord c'est pitoyable. Ah bon? Le monsieur a fandi na mwana mwasi wana 8 ans na kishiri je dis bien 8 ans azala ki vedette ayeba na kiti abando kutana pe na ba chéri mususu bango boko ba olinga yeti biso boko toyebi na mondo tozala na ngo ezala na ba chéri mususu balinga ka mobali po aza star alinga ki bango te pona ni alanda ki mona mwasi je dis bien 8 ans yo fanda na libala na mwasi 8 ans to bo fandi na ndako moko na mobali 8 ans bo kaboli bolamu bo kaboli mabe ensemble oyebi bo soto ya mwasi oyebi salite ya mwasi pendant 8 ans ezana une semaine nde bokoloba ke mobali wana bomi tozala bato po boni sorcellerie africaine qui makasi boy boni na ba parents ngo bakomi pe mutema mabe boy moni na ba parents ngo pe na nga ko ba pena ba baloba ba parents ba insensés excusez-moi le terme je vais vous dire la vérité ce sont des parents insensés vous utilisez la mort de votre fille pour na bo attirer compassion ya bato. Mais jusqu'à ba parents wana pe ba koza na moi tort mais ce que yé Dona Star azo mona na te na matanga pourquoi aya ba pente azo na grand frère na biso propre je dis bien que ya singama tembelete ya biso propre anyoko mina mwasi na ye OK
Je dis bien propre. Ah, non, le banana, autant que au boité, ya biso, ya makila. Ya famille. Makila, ou ezana kati ya nzoto na ngande ezana ya yebalo. So qui na minute, tu vas na besoin que bazon sanga makila ba ozwa ya ye. Anyo kwa mina mwasi pendant 9 ans, moi ça zwa kaka pota na boy. Pota wane kaukaka te grand frère na biso longola mwasi banye. Grand frère na biso sukola ka ye boy na boy. E komi na batango suka nde bato quartier ba tie pa ba mwasi. Basengi balobi te. Mwana mobala nyo kwa mi baboti ne bana 4. Basengi te mwana mobala nyo kwa mi bande ko boya ko mwana na bino mwasi boya ko secourir pe mwana bato likola mwana mwasi wana famille bandeko baboya ndeko na toboya ndeko na biso famille memika mwana mwasi wana 2 mois mwana mwasi wana kufi tala baloba ndeko na biso mwasi akotia makolo na matanga te so atie makolo na matanga bakoboma ye mutabomi mwana na bango ya mwasi bakunda mwana mwasi wana balobi ya kosala une semaine te bazotia maloba bazotia biloko bamatiti bagilete biloko na ndenge kota depuis akufa 2 ans je demande na biso aza na bomoi vraiment ok depuis akufa 2 ans je demande na biso aza na boya en bonne santé akonda tikala nzete mais lelo soko moni ye akomitala munene vraiment siko en tout cas soko moni kene dona star azo ya te peut-être menace va menacer. Je me pose la question. Ce que Zala qui couple mon couple peut-être balingani 6 ans, balingani 6 mois, balingani une année. On peut comprendre que non, bateau déjà va vivre, va kaboni vie pendant 8 ans. Aïe aïe oliri. Tozala batuko ya nangai. Tozala batuko. Mais bali kuto alingio une année ya pamba oyebiye, yepa yebiyo. Quand on va le partager na 8 ans. Aïe aïe. On est un couple, 8 ans, mais si moi, on a coach deuxième primaire. Deuxième primaire, vraiment. En tout cas, vraiment. On a le logo pour acquiser. Na ba pelisi ba live bazanga ba sujet balia kana sima bibembe bala muka kana sima bibembe basukola kama ina sima bibembe bafuta ba facture na sima bibembe bafuta ka ba gaz na sima bibembe ba chômeur ya poto bazanga musala isifika kabayo ke bembeza na Congo bala muki yo lianzi yo zela membre ya famille na ya kufa o pelisa ka ba live ya baninga bandaka koloba yo zala ki na mwasi Marcelo yo ki mo ba ndenga lobi si je regarde combien de parcelles ma femme a laissé. Si tu passes toute ta journée dans la live, il n'y a rien de travail. C'est seulement des miettes qu'on vous donne là. C'est ça votre travail. Vous passez seulement pour parler de mort, critiquer les autres. J'ai pitié à votre place. Vraiment. C'est ce que je peux dire. En tout cas, ils n'ont vraiment pas si mingi. Ils ont bagé à Fabregas parce qu'il y a Kola qui est trop. Les Kola ont Fabregas à PC visa, ils ont Fabregas à PC à gauche, à Bendi à droite. Mais il cliquait Fabregas dans ma cambo. Avant de kota na via Fabregas, combien de personnes va kota na via Fabregas? C'est ça. Combien de personnes va kota na via Fabregas? So ba musicien ngo banda ko sacrifier batongo bongo me batinyo so pe basile. Si bato ba finga bango matin midi soir. Maloba so yo zaki penda ke no ba musicien penda ba fanda balobi yo fona kata yo kingo. Muto aliboso linga sisa bato na Congo kofi. Mokwa usenge mbeli. Muto aliboso penda linga sisa bato nyoso akati bango mitu penza ko kofi. Akobomeleni. Soki akoti babwana ye na ndenge na ye. Ala ndenga futela kango. Yo akobomele egal comme. Fallait amener combien de personnes na pota bomi bango? C'est ça. Ce qui a un impact à foutu bango na ndenge na bango. Ah, tout ça la batuko. Na la linga bablo ko bongo te na za africain mais na za mentalité africaine te. Liwa ezala kayaya on plaire. Mais il faut accepter que non. Ndenge tout ça boy. Je ne sais pas l'air. C'est ça. Na uchotala 2 semaines passées, 1 semaine et 2 semaines passées. Étudiante ya moi c'est IPC. A outi cours 17e rue. Na moto batuti ya kufi sur place. Na ucho landa na ba groupe WhatsApp tuzaka nango étudiant ya 20 ans ya IPCP lisus. Kaba jour ba chauffeur bazalaki na ba grève ba moto tutani akoya ki mabeso ki na terrasse ya kufi sur place. Liwa e ba kangonga te abima ke pa na bango très bien. Qui court très bien, Azalaki na baningana très bien, tango azozonga. Pourquoi nous les Africains, lorsqu'il y a la mort, vous cherchez seulement ça vient d'où, ça vient d'où, ça sort d'où, c'est comment. Bokomi Zambé, il y a le moment, il y a le temps. Zambé yemoko lubaka, ça suffit.
les seuls moyens na lobaka yango mutu moko atunanga na live shika ndengo zalaka wana kobanga no ezani kobanga na ngeza la kana kufa na tika bana nanga muke parce que na ibi souffrance wana ponga mama nanga kufa tika nga mama muke très bien les seuls kobanga yango wana elo mususu mukile kobanga sanga ezala raté mais pour dire que lelo tala tondo kia bomayo to jouer to bossa na loi ya nature ya destin te babwakeli yo mbasu mutu abwakeli yo mbasu na objectif po mbasu wana eboma yo po bossa na loi ya nature ya destin te il était écrit que mutu moko akoleka akosimba makile na kobwakeli yo mbasu okokufa na mbasu. Combien de personnes babwakeli bango mbasu de makolo basoigner bango babiki mais comment se fait que yo mbasu yo ya lokolo basoigner yango kokite 3 jours 4e jour okati motema c'était le destin mais elekani na nzela mutu wana nda simbi makila c'est comme ça yesu mwana nzambe kana ki akufa na écoute mais allait ka fallait les caparmos il fallait les caparmos OK en tout cas vraiment Bible les la vérité peu importe ce qui peut nous arriver mutu na mutasa na destin ezana okufa na nzela mai ezana wazo to salaka accident je me rappelle bien 2013 le 30 juin to salaka accident na kati ya mutuka ti lelo tozaka soki tomatila bango na mutuka somo wana esila ngate mutuka ebaluka wana nazoloba bano mibale naza bango baza ba OK mkie natiki bango epa neti ndeko nanga mwasi aza pembe nanga boye na bisi bango simbelanga bainvite biso na église talelanga ebana na kei kozonga na zozonga epi nalataka liputa espère ya sika na bomwana nyonso ya sika na dondi tala mokodo sika bainvite biso na église kozonga na zozonga liputa espère wana makila nzoto mobile yesu benga na biki na uta ke tokendaki na invitation ya ministre batu sikoba so comme le bawo teta mususu église m'invitaki bino wana balinga ba sacrifier bino voilà parole ya voilà vraiment balinga ba église ba mo sacrifier batu en tout cas il a na passé ba mususu ba ben nous mama kalunga na ba interview pour expliquer ningi sangwango elaki eloko yo sale pe passer au parrainer bana après 5 jours quand mon quantité passer wana na douleur wana mama kalunga on sentit nous dans ça l'interview mais aza vraiment abattu chika ndaku tout ce qui bango yango na lobaka kiboye o azaka na douleur alobaka te omone leo sala nga passe ça que to sala comédie muto azaka na douleur alobaka te muto azaka na douleur ata micro yeli ya koloba te Aurélie nga babengi nga na matanga na yo Aurélie to yo babengi nga na matanga ya muto na yebi ki aza yanga oye na micro pour na se faire voir d'abord place nyonso bato se faire voir nga na zala te na yebi ke soki na check caméra nanga ta mususu ata donc nakoloba lobby ya que 16 heures du temps 17 000 personnes balandinga de so na zana besoin na se faire voir na zoka téléphone nga na minute yo pa ale beta langa nga wana na miteki très bien si kono miteki ka place à place ndena komo ko wele la micro ndena komo wele la koloba batu musuba kanisa ba matanga musuna kendaka tena kendaka mais na mi bomba na kata fulu pourquoi mpona nini na mona na te si tu matango wa luyenge wana na kendango te pwani parce que bit ya matanga luyenge bit ezaka bit ya matanga matalana très bien matalana to monana to yebana siko to yebana na ndé mais maman je dis maman kaluka za ipe na mot à dire non il fallait loba par rapport que y a parrainé landri na invitation na sa kati ya zela mama kalunga soka zaki na mot ya dire ezande na kati ya famille ya mwasi na mobali pour calmer bango ezane ba internet te OK parce que azalaki marraine aloba nini soka zaki na lilobo ye falaki aloba ya douleur ezali nde côté ya mobali côté ya mwasi côté ya mobali ko calmer a jouer rôle ya médiateur donc aza ko chakinia eza na médiateur ko expliquer biso ni ça veut expliquer ba makina ba betoli bango c'est jouer de visibilité inutile. Ça n'a pas de sens. On doit protéger tout le monde. On doit se protéger. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Cette femme-là est partie. Il était écrit après avoir savouré au nerf naïe, Zamba Kozouaye, Inch'Allah, que le nom de Dieu soit loué. Le banango ba musulman. Inch'Allah. Zamba Zoualokou. Cette femme est partie. On ne condamne personne. C'est la volonté de Dieu. C'est fini. C'est tout. Comme si bazo accusé parce que fille en moi aza cousine à la guichesse aza comédien na biso aza la poto Banangola Gemidor TV Kenya Liboso avancez
Jamidor TV eyena kama kamba kitoko iyena makambo ya malonga ba komedi nyoso bino bulukaka ba oyi babunga kale bazali awone kati ba mizike nyoso bulukaka oyi babunga kale bazali awone kati nyoso tuto zusara awa ije super kano ije super barbara ije kusara makitoko makasi bande kunangai baba de yonjinga udusara musene yo kitoko bobo senete abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Tout tombe le musala. Tout quand de liboso. Allez go. Ben monsieur qui toque. Ben musique qui toque. Ben théâtre qui toque. Nyo surtout qui toque. Ils ont les Jamidor TV. Boucan de musique. Abonnez-vous massivement. Toujours one. Let's go. L'initiateur c'était Yontinga. C'est ça que okufeli toma obaka okufeli opesa même adresse à matanga parce que bon critiquer na famille na bino na ndako ya famille no bokosa ke yote mutu fo bongisa wana eza pa na bino soko zalaki mutu matala na nde ba critiquer balobi komona kaka lopango ya bafi wana et symboliser déjà qu'ils ont besoin mon matin. Vous imaginez ce sont des choses qui m'énervent même. C'est ça les choses qui m'énervent même. Voilà aspect physique à lopango wana et symboliser que ah pena milimo mabe là la kawa jika to ki na makambo wapi vraiment. Kala mokilo etenga mingi vraiment mokilo etenga mingi wana za lokolo za maloba moko neti nazo suka mokilo etenga nini ozala mukuse eza mabe okay ozala mulai eza mabe ozala munene eza mabe yaya kala nani ayebaki ke lelo mutu akomela vitamine po ya munene vraiment soko zaki kala muto zaki munene babando finga yeti temoni bazobeta biso banzete ya fufu po mabele kota lelo bakomi kotia batu ba mafuta na batolo lelo bakomi kotia batu ba mafuta na sima ça veut dire que elo moko sikeza le susute très bien donc tomi nyokola tomi kotisa ba stoma na libumu tomela ba citron tomela ba matungulu tomela ba boye tona konda 18h pesa nga fufu na lia 20h yaka nango na lia on yosoko yeya je vis que pour moi-même c'est fini soki kutu mutu azokende po bachelema bafuta na nzoto bongo nga nzambe apesi ngai ofele siko na sani alors oyo eza wana eza te ata balobi ata basali nini ata bayeba kutinga na se ya mai ya makelele soki eza adresse bapesi ke bokolelelanga bolelanga très bien bato bazovivre na vie ya matalana bavivre na vie ya matalana nga nazala Judith na kokufa Judith na kotikalaka jamais kochange vie na nga te mutu nyonso ayelinga na vivraka pona mutu te na vivraka pona mutu te vie na nga ezalaka unique à son genre vraiment ezalaka unique à son genre ekokani nango na mutu te nakabolaka vie na nga na mutu te mpona koloba o ndenge naza boye ngai fona lata po mutu atalanga asa na ye te dans 15 cm ça qui naza mpona ndenge natali boye ndenge natali boye ndenge na bandaki kosala live nanga pona présenter ba produit nanga ndenge na ça naza problème olingi oyo so ba produit nanga yaka na ndako so ba produit nanga bana yo okay malamu kendo traiter je vis comme ça so bwana monde wana zamba pi alimbisa bino pe apinir bino oza bandoki que son âme repose en paix cette femme là a été na destin nzambe botika mona mobali abatu afanda Kimia. Moi, en ballon, ça n'a rien à voir avec moi, c'est la sorcellerie pire que vous êtes en train de faire. Dans le Congo, vous avez koufaté. Ce qui vous avez fait dans le Congo, je me pose la question. Combien de bibéni va te solides? Pour pas y avoir c'est ça. Tokota na yo to ba luka. C'est to comme na poko ko bando yoka musique. Ero musique ezate. C'est là to comme à partir ya ba 20h ba 21h. Ko bando yoka déjà koto. C'est que musique ebeti. Oki koto c'est que banjo beti. Combien de bato. Ya non c'est déjà que matangi ça. Na bato pe ba na mbongo. Kendo kota na ba gombe. Kendo kota ba kote nini omona déjà bibembe. Ezali. Bato wana po ba yebanite. Po ba linga ba salaka na monde ya TVT ndenge yo nanga to za na monde. Yo yenga na che mutu nanga na se. Yo ko finga nga. Yango na bisaka na eza testament na lobaka. Soko ko sala actualité na mutu nanga soko ko lia mbongo na mutu nanga tu te trompes olinginga kota privé na famille nanga je vais honorer Jika par rapport à oya sali kota privé na famille nanga Jika nini mande esenga nini te eloko te peut-être tozaka la problème abo OK ça va toti la bino eloko que oya soi-disant mandelo bananu mandelo zalaka na Jika to bandaka na Jika wana zana famille la bandela na yo po batu mona ke okenda ki place matanga Jika eza ça n'a rien à voir na personnalité nanga donc ça quand même
toi des abonnés. Ça n'a rien à voir avec ma famille, ça n'a rien à voir avec mes abonnés. Pour chuter, je vais vous donner un exemple. Il y a Maman Blanche. Ok. Manda yebisinga dada tokende matanga. Toyoka kipe na tongo ke tokende. Tokomi na tongo. Nazui image ya veille mortuelle ya matanga Maman Blanche. Na banjo bimisama ya misu. Na moni ndenge bana na yeba fandaki. Na yoki zoto kotinga malili. Je me pose la question, Seigneur. Je me mets à la place de ces enfants ici. Si c'était moi maintenant, mes enfants bakokende wapi? Na yoki sikoyo ekomi 8h manda yeko betela nga porte. Oh dada, to kende tenga na ebisi na okete. Na kesani. Na ke filmer matanga mama ona na chango na chaîne nga na osala ngote. Abi mais yo lo baki to kende nga bitela okete. Matanga Maman Blanche na chaîne. Na kenda te. Vous avez par rapport à douleur ou par douleur. rapport à... Parce que na mona kiki et ko omoni ba image tozo kwa matanga. Et c'est ezaka avantage pour na biso. Et quand c'est la rabiso ba vie ba chaîne et quand ça ka bongo pesa ka bango bambongo. Point ba. C'est ça avantage na famille ko felite. Il y a yo ko sala interview ya maman ya kufeli mwana. Tozu par exemple ndeko na biso ya kufaki ya nani. Na komi ko tobosana na kombo na ye. Nani Maman Blanche. Il y a Jenny 5 voilà. Maman kufeli mwana. Yo aussi courage. Olobi fona sala tuna zala mutali boso. Ozu pe caméra na yo. Otieli mama wana. Ba mama pe bazala ka ba ignora ba yeba kana bango ba wote. Mama komi koloba tango zo loba wana. Yo so lancer direct. Mbala moko image na yo. Et sali déjà 100K. Soko za na poto. 100K za na combien? Aza déjà tata na 5000 euros. Na mutu ya batu. Na douleur ya famille ya batu. Siko so ba yebi so ke chaîne na yo. Ebi misata 1000 euros pour na famille wana. Okoko bimisango. Non. Merci. Vraiment. En tout cas, ils ont passé mini vraiment, je dis ça le bel libre mon sens dans ben et que alors bara tellement bien à la moment c'est mort au moto vraiment et ça là pas. Les qui n'a torté beaucoup landa. On évolue toujours avec maman Julie Scalanga. Maman Julie Scalanga. Tout en informé et puis tout le bien du Cameroun qui par rapport à concert à Mike Kalambai. C'est ça qui wana na yo ne makambo les qui mais pourquoi les gens accusent Mike Kalambai d'avoir tué bateau ba ko la stade wana. Et ça même cas si et ça même cas si je mon cas si je to zana ngo nde yango pe kaka ka yango donc quand même si je to zolo ba oyo nde yango nazalaki wana il fallait que nakende ko sa musalati OK na bimi awa mutu keye awa telemi awa na bana nanga na biloko tolami biloko 4 heures na bana nanga na bisonya so na kolo ba famille bota par man vraiment surtout na mutuka 6 heures betelinga na stade de Martyrs vraiment déjà batu bazana stade bien sûr oui monsieur balala ki déjà stade déjà plein na koti lokola bato zaki kota VIP na komo luka place à kotia bande déjà d'abord on a 6 heures toza kota VIP la police na sécurité ba comment compliquer biso yeba ke nazana billet à VIP pona kota fona pesa 15 000 francs pona kota na bana mais nazana billet ya VIP na 6 heures vraiment na koti si bana na fandi si bango na bimi na zongi na motuka na sali live nanga ba biloko nanga ba produit nanga na motuka tant nazo sala bato bazo kota bato 11h30 maman nanga na sa ma belle stade de Martyrs plein je dis bien que 11h30 stade de Martyrs plein mais faut la ngana kolo bakena kendaki na sala ki musalaki na zalaki wana na jouaki agent ya sécurité pour la protection ya bana yo voilà ngande mutusko na komaki wo pour va pousser na place bana nanga bazalaki na mona ki tina ya VIP te c'est ba wana babanda kota faut ezalaki ya sécurité na bisomoko donc so batu bakenda ki milimo na bango pe mana kimia sécurité responsable bisomoko pe ba responsable Mike ya batu na majabu ba innocent na vraiment parce que batu balobi batu comment batu bakoki kosambela nzambe ba perdre ba vie afina ki te Mike ya komi 16h mutu déjà ça kufaki batu kutu bakufaki déjà avant 16h parce que problème PC qui est grave avec Mike na moni na mpe bibembe tendenge na mona ki afali nde problème siko za pe moi passe bibembe ya Mike eza identifiable tendenge ya kofali ba identifier ki yango problème eza pas juste parler ni lo bani na comprendre na moni nanga nazo loba bien nazo marcher maloba te na Mike Kalambai bibembe zate identifiable ke tala matanga yango moni muto akoya ki yeyo a part fi moko boya kanga maki balobi ki akufi famille na ye bimi lobi botika kokosela mwana biso ki akufa ki mwana biso yeyo to telemele esprit aliwa to boy mwana biso akufa kitakanga makime yeyi apari ye balobaki mwana classe ya 6e akufaki ye wana mengai na sala ki live noko na ye alekuta matelinga na live alobi azale noko ya mwana wana
Congolais tolingana raté nous sommes là pour la coloca pour étouffer au somoni ebembe balakisi yo identifiable ndenge baidentifiaka pa fali na concert ya Mike exact ba identifier penza ke ebembe yango na concert ya Mike exact mais fali ezalaki identifiable bomoni na ba image kinganda kufa ki bapesi na adresse kinganda kufa moya ko wanga ezalaki te ezalaki plus que malgré balakisaki biso 11 ezalaki plus que 11 Mike ebembe ezate o kutu balakisaki biso tolinga pe tondima ye wana famille na elobi c'est faux. Notre fille est là, to boy esprit de mort. Oya kolmeka kolakisa susu image ya mwana na biso to landele to kangisaye. Bo landele mo kangisaye en tout cas mais ni ko na ngoto moni gestionnaire à stade bakangi ba stade nous tout le monde qui fait rigolo la linga na festival pour les 3 les 4 ikolo ya makambo wana faire et fois solo la bien na ba to ko ba konza ya nan ya organisateur à festival là. Mais ba quelques têtes faire gola ba ofine partout na oyeba te kwa nini mama Kongo za gola te yesu tokoti na makambo ngote ya ona tuna na tuni nani mama Karabala sorcière ozala ka gola te penza le véritable golo makamba koloba yango te vraiment mutu ba pekise tata Raphaël na scène matière égale combien festival les a concertés eza mutu allié aye azoyo kamindula azobina azosabwe makamba koloba yango yo ba futi 1000 € pour telemela au fond de la couple l'omide la sorcellerie ya to suki merci beaucoup so na mbishika na jamais koleka 5 na ba sango ya mopao mokonzi sangi ya mbeli papa mobali ya bato mama si babi mikolo ba ko benga kaika bébé boni masango ya mopao ozokende bien toza déjà na 3 clips sur le marché za qui lancé lobby featuring avec Gali featuring avec Inosbi, Jean Leader, featuring avec Gez Mawete, et qui toko makas, Platinum ezo nanje, Platinum ezo beta, Platinum ezo jouer na ndenga rosakanate, Platinum ezo beta, oyo ndenga penda baloba keno ezo beta na niveau moko rosakanate, tozo kene na la formule c'est na marché. Natangi komba mutu te nazo loba lisolo ya Platinum na beti Platinum pona linga ko sangisa actualité très important na actualité inutilité très important natangi komba mutu te eza na tozo kende tozo beta mwa lisolo donc Platinum ezo ke kitoko makasi vraiment et que pesa na ndengo yo rapenda que no e beta ndinga osaka na kutu te donc tala des clips babwaka ngo jour moko ba 1 million 100 ba 1 million 200 tala ka mama six peso beta ezanzemba Kongo te problème ezalaki nde problème ezarande to créer to lukaka babiloko bato basalaka te to komisa ngo ya biso yango bolanga nga kofi eza kokoma kofi akomaka alukaka biloko bato basala te alobi a démoraliser te ya sukisanga wana naza makambo ebele. Merci beaucoup Judith Kalanga, en tout cas vous comprenez déjà na zakina moi c'est moko mopé salaka na kata peut-être Judith Kalanga to komi na suka mot de séparation na biso mbale par rapport à na une émission ba congolais ba africain totika kindoki molimo ya ndiko na biso ya moi c'est pe mana kimia tozali bibembe ya bomoi très bien tozali vraiment bibembe ya bomoi donc soki ndeko moi wana akei na ngolo ata Tanzanie ezateke ndenge bino bozoloba d'accord. Merci beaucoup. Bao bakolanda biso tolingi bino, bao pe bakoina biso, ofinga biso to stomisana nzoto na biso ezali égal na finga. Merci. Merci beaucoup Jika de la presse en tout cas, Judith Kalanga de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation na onde on qui pour reliver on est un bon plateau na biso. Les abonnés fidèles de Gemidor TV, là vous comprenez déjà que nous sommes arrivés à la fin de notre très belle émission. Ba bakenda sango bino mo boyoki. Reliva on a le baki mais na le ba mambalo peut-être boyebi bien parce que ça a rappelé confiance boyebi qui a été nga na lobi comme qui rarement bien jusqu'à là a déjà tout dit quand c'est l'émission na biso ya lelo Reliva je dirais toujours abonnez-vous likez partagez ça me fera vraiment énormément plaisir surtout ba commentaire botier la ranga et ça la ranga vraiment bien makas je dis un grand merci dans ce tout bazala voilà toujours bon ce côté pour la soutenir Reliva voilà mon le professeur Jules Chris Nakata Matadi, Jules Chris Nzabani, Balobi, le meilleur ami de l'homme, c'est les habits, parce que le mapango restera, les mitouka restera, mais les habits t'accompagneront jusqu'à ta dernière demeure. Parole de maître Jules Chris, le professeur Nzabani, Yalataka, Azotonga, Atabasukoli, Bakola Tanini, sans oublier le vénérable maître magicien parfait fiesta Nakata Matadi, maître magicien. Parfait fiesta na ko kaka neti moi so combination na ko comprendre que maman qui bon pour ani mettre envoyer l'histoire banzambe
Ah, bah oui, mon balo a mesuré 1m90. Bambo tebele siko zali, les mbingazors de tous les maîtres. Bambo tebele bisika ozali. Joyeux anniversaire à toi, celui qu'on appelle Christian Tchegen. Joyeux anniversaire à toi, longévité, ressources, amour. Bambo tebele bisiko ozali. Et pour ça, là, vraiment, bien ma casse. Winnie Kambezi, Aurélie Van, vraiment. Te salue, pourquoi pas, toi, Pérez, Tokata, moi, sur l'équipe Tabachita Nelengi. La mbingazor te salue. Sans oublier, Béni Lucemo. Ma coiffeuse de luxe, Bambo Tebele, c'est que vous allez. Ritana Luingi, la femme FL. Balobi, inte de mesure à bas, c'est ma balle. Ritana Luingi, la Bambo Tebele, c'est que vous allez. Moi, si la PC Lambon, Salankande Salaka, au thème ya Malfin Tsuka, Francine Mungenda, Bambo Tebele, c'est que vous allez. Au thème ya Patini, maman la Bennett, Bambo Tebele, c'est que vous allez. Félicitations à notre petite sœur Maria, Bambo Tebele, c'est que vous allez. D'ici là, portez-vous très très bien et bye bye. À la prochaine. Oh, l'initiateur c'était Yontinga Akanga Masolo, chérie de la chaîne par excellence.